Mais yo na ebité objectif ton na vie zaka ko yembela mibali ou soit ezaka ko koma poto ko telingana na bandako batu sans mukanda sans musala olia kana mambonga batu. Je sais pas. Les que tu na ye wana za kine abwaki restaurant ya wow abwaki be mission na kitoko. Mais yo mututi lelo ozala na poto. Elo kama longo sa kuna na poto to ebité à part kolia. Oh Gloria Olangi a traversé. A traversé be preuve bon a koufeli mwana. A koufeli mwana. Après ko koufela mwana wana a ke poto. A ke na Turquie. OK Turquie wana katisi mai. OK Grèce na Grèce wana o luka ka ressemblance aux wakate. O luka ka ressemblance aux wakate. Moyoko ta France ezate, moyoko ta ba poto misusu bat balingaka eati. O vandi na Grèce wana o luki sous zemi, o sous zemi. Au boti en Grèce. Donc l'élève a dépassé maître. Donc l'élève non le loba comment ko dépasser au maîtresse na bango. Yom to entraîner bango na makambo bango mais le loba bango comment les cailloux. Je sais pas, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Bateau tout yo entraîner le loba les cailloux, le loba dépasser on a mon si côté mati. To chande ti basinta kapash ye wana boaka kapash TV. To chene ti balekechu. Tena mabe di kanda ni muswamba ti lelo mais quand même on continue sans msani de son côté. Salut, je suis Steve Kifwani et je suis le CEO de Steve Palmer Store. Je suis actuellement ici aux États-Unis, à Texas, précisément à Dallas. Yeah, Steve Palmer Store, on est en ce qui consiste l'habillement. On est là pour vous accompagner dans vos mariages, dans toutes vos cérémonies. Donc vous êtes partout aux États-Unis, en Europe, Canada, partout dans le monde. Faites-nous confiance d'acheter vos habits chez nous à Steve Palmer Store. On a des chaussures de qualité, on a des costumes de qualité, on a des cravates de qualité, on a des bretelles, on a des nez, des mouchoirs de poche, toutes choses qui consistent votre habillement. Si vous pouvez nous faire confiance, vous ne serez pas dessus. Yeah, pour nous joindre, c'est très facile. Juste taper www.stevepalmerstore.com ou soit vous pouvez aussi nous contacter sur notre WhatsApp et notre numéro c'est +1 319 538 52 98 www.stevepalmerstore.com et nos méthodes de shipping, disons nos méthodes de livraison c'est seulement 3 à 4 jours partout à travers le monde. Mbote na bino balandi ya Congo Source Télévision, bisika no surtout bozwami. Donc lelo vana ye na lingala na yeli bino pana exprès mami lela. Mbote na bino pena bisika no so bozwami, bisika nyonso bizwami bino. Ngai wa bino Suleiman Konde passeport rouge depuis Uta enguma mokonzi Kinshasa. Donc na pesi bino ba mbote de partout dans le monde. Na kotika français po linga les amants bilinga pona biso donc biso bana to kola na ba français. Donc moi j'ai grandi dans les français quoi. Voilà donc je salue. J'irai c'est Mboni depuis 001 na moni bongo maman Karine Mboni. Motema j'irai c'est Mboni maman paradis. Je vois donc l'autre trésor batanga na moni pe bongo chiringi motema saraka te que donc ba abonné na ngatu ya TikTok na pesi bino ba mbote. Ba tu peux tout bolinga ngate na TikTok bofinga nga na pesi bino ba mbote mais nga linga mtutu na rapé na problème mtuté na TikTok. Na YouTube pe na problème mtuté mais na lobara parce que na YouTuber. Na pas un YouTuber, c'est pourquoi na lobara donc. Et là que meminga liboso na mino le leza entrée il y a Gloria Olangi na kata Allemagne donc a outil Grèce. Gloria Olangi na bandi bino tout boyebi aza moko ya ba chroniqueuse na biso ya RDC ya Kinshasa azaki awa na Kinshasa akenda ki Turquie.
azaka na zemi alongola zemi aboma mwana na elikola concert ya Fally Ipupa o abetaki na Zénith tano depa kenda Turquie série Fally abetaka Zénith wana na 2019 donc si lelo ne mukolo akota Allemagne donc à partir à Allemagne akota France à partir à Allemagne akota Londres akoti Belgique akoti ba pays mususu o bana kin balinga penza trop donc na bandi bo se souvenir na boyebi siko c'est Gloire Langue et tokolobela susu lisolo ya Cynthia Wadol wazape moko ya ba chroniqueuse na bisa zaki na équipe nationale et longo na Karine Mokonzi ye ayebi bongo na kozwa mukanda parce que ye pa kendaki poto na nzela makolo azaki na pays moko boye ayo kota France après ayo zo mukanda ba pese mukanda ya 10 ans tokolobela pe Karine Mokonzi la baronne parce que ye ti lelo mukanda te mwana te libala te et l'autre côté tout le monde a changement de la vie va chroniquer mais yé tout le monde a été to robeta pe liso na ye donc to bandi non na Gloire Langue d'abord félicitations pour ton voyage pour entrer dans la carte allemande parce que il faut qu'on reconnaître bah effort à mutu parce que koku fait la moins facilité hein koku fait la moins facilité malgré tout to que non zemi ngoye mora longo la na on a makasi pour na concert à Fally. Ce qui vraiment est le cas, donc on a vraiment fille moko condamnable parce que au boma mutu mobimba au luko longo la zemi pour que nous participions au concert à Fally yaya elle isumu mbosala mais ce qui est bongoté donc ils a vraiment épreuve moko difficile au yo traverser donc na souhaitons pour na mutu mon côté pour na moi si mon côté sur terre à traverser des preuves à bongo je le souhaite à personne. Je ne souhaite à personne à traverser mes preuves à bongo. Na souhaitons pour moi si mon côté na mokili. À traverser mes preuves à bongo. Oh Gloire Langue à travers ça. À traverser mes preuves à bongo à koufeli moana. À koufeli moana. Après qu'on koufeli la moana wana à kepoto. À na Turquie. Ok, Turquie wana okatisi mai. Ok, Grèce na Grèce wana olukaka ressemblance aux raté. Olukaka ressemblance aux raté. Moi kota France ezate, moi kota ba poto misusu bat balingaka eati. Ovandi na Grèce wana oluki sous zemi, ozui sous zemi. Oboti na Grèce. Okoti Allemagne na mwana. Tu es une battante. Osa une battante penza. Malgré tout, malgré barando, malgré makambu, l'internet c'est tout. Tu es une battante. Malgré ma camoufle internet, tu es une battante Gloire Langue. Tu es une battante. Au Bundi pense tumba po longi. Bitumbo batumsus bakenda ba poto na ba facilité mais yo ke poto par des efforts moko. Non, na habité. Tu es une fille à féliciter. Tu es une fille à féliciter. Tu es une fille à féliciter. Ba fille minga YouTube lelo ba teka mabota ba bota raté ba bala raté et loko pété stabilité pe zapété. Mais yo quand même au boti malgré to balité mo boti. Félicitations Gloire Langue. Malgré tout na kala na banda ko finga na ngayo. Mais félicitations. Na nengo côté Allemagne donc ko kisi penza rêve ya vie non. Baba mutu soko za un rêve. Il faut ça objectif. Osa objectif. Donc, Gloire Langue, tu as été objectif. Tu as été objectif. Donc, au kokisi rêve, non, par tes propres efforts. Moi, personnellement, je te félicite. Je te félicite, Gloire Langue. Pour que tambola, que voyager dans moi, na kokota Allemagne, ils a facilité. Ils a facilité. Mingi peut-être, bah, zela yo ovanda na Grèce wana. Mais au petit bango occasion au côté Allemagne. Félicitations à toi Gloire Langue. Tu es une fille à féliciter malgré belé. Mais je te félicite malgré tout, je te félicite Gloire Langue. Félicitations à you. Oza pena mobundi pe molongi donc obundi bitumba po longi. Tu es une battante. Tu es vraiment une battante.
Na kokota siko na lisola Cynthia Wadol bino tu boyebi na pesa ki déjà moi briefing nene bandeli azaki na kati équipe nationale lelo akoti poto azui mukanda 10 ans mais siku eloko pene pousse biso to lobela likamba mukanda Cynthia Wadol eza nini Karine Mokonzi de pas kota poto wana tomona kaka ke non akoma oyembe na mibali lelo ayembe ni mobali o a changé mobali mususu loba yembe ni mobali o a changé lobi kuna oyembe na mobali o a changé tozo yeba te ko yembe na mibali yango ekende ti wapi Karine Mokonzi age peso kende na epte so bat bazara pemeni no baloba note mais age peso kende awa yo zui osali association na Benita na TikTok Benita botaka te déjà stérile yo pe lisusu bato babengaka da stérile na yebi te bosali association ba stérile to nini yango je sais pas Karine Mokonzi il faut autant la vie no penza bien parce que baninga bakoma stable baninga bozalaka na bango na lo yenge ensemble o bosala na bango ba guerre na YouTube ensemble bakoma stable mais toi jusqu'à présent je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe dans ta tête non yeba te ni nango pene de kanana crâne nao ni nango le kanana crâne nao moi je comprends pas non yeba te ti sikoyo. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Karine Mokonzi? Po okoma na poto okoma no koyembe na mibali. Lelo yembe ni mobali o mabe, lelo yembe ni mobali o mabe. O changer bandako mabe, o changer boy mabe. Ndengo zana no salaka te, wana mukanda te eloko te. Mbongo vivant nango eza mbongo bakangisela ko pa ba chinois. Na bana membre. Comment tu peux être irresponsable jusqu'à ce point? Comment tu peux être irresponsable jusqu'à ce point? Pour les alarter, on a irresponsabilité et manque de détermination. Donc, il y a un objectif dans la vie. Pour moi, tu as vu, il faut un objectif. Ton objectif dans la vie, c'était quoi? Na petit so objectif ne zaki ko yembe na mibali. Koko mala poto ko yembe na mibali, je sais pas. Mais eloko nga non regretter pe. O dépensa mbongo non pena, o futi bio ke tu OK Russie, o mele pe na Turquie yo kota France. O kota France wana mambo elekana batutu baebi. OK o s'installer na Belgique, na habiter na Belgique ngo ozana mukandati silelo. Musa les até. Dans l'autre temps, grâce temo bala mabala bakafu, Cynthia Wadol bozwa mikanda 10 ans en France, Gloria Olangi kota Allemagne, mais yo ti lelo ozaka na sans était place batika kayo. Ata yo moko ko sosola te, wana mwana te baninga tu baboti. Presque tout. Baboti ou soit bazala déjà na bana na moko quelque part. Mais yo ti lelo elo côté aussi si ba musicien nyo surtout na kobima na bango lelo bimina o lelo bimina o musicien oyo bimana ete na vino ka luambo donc les restes wana na batala kuna banani aussi si bango nyo surtout na ebité soki ben jiro yo finga bat na vino yango mte kango matrice je sais pas yango mte kangelo ba chance na ebité yango mte busha yo penza kuna mwana moya vande ati na ebité po mutu na via zaka boité oyoka conseil te oyoka ka penza conseil te na ebité so bat bazaka pemeni no ba conseil ka te to yo no kande conseil te je sais pas parce que tout le monde au bozana bango ensemble lelo baza na ba situation mususu ba changer déjà ba progresser ba keli bosso ba komi déjà stable moins stable donc baza déjà na voix ya comme stable Cynthia Wadol ye wana mukanda 10 ans hein. Pourtant Cynthia Wadol bo finga ki kaza sida ya wana féliciter les Ketchou parce que les Ketchou peuvent s'occuper les sous na makamnote les Ketchou il fait son travail grâce te moye wana sali dîner confidentiel. Grâce témoin on a sali dîner confidentiel.
émission mo kitoko na ba norme internationale. Yo to mona ta réalisation mon côté. À part gare centrale au belela le gare centrale et Sukawapi. Karine Mokondi tala vie nao. Tala vie na yo penza malamu parce que je sais pas hein, oh mais ma vie na loenge trop âgé kindi. Âgé kindi. Tu mènes ta vie trop na baloenge. Âgé zo kindi. Et Edeo et Sungo et Boaka au Barbara. Mais yo na habité objectif ton avis zaka ko yembe la mibali ou soit zaka ko koma poto ko telingana na banda ko batu sa mukanda sa musala olia kana mambonga batu. Je sais pas. Les que tu na ye wana za kine abwaki restaurant ya wow abwaki be mission na kitoko. Mais yo mututi lelo ozala na poto. Elo kama longo sa kuna na poto to ebiti à part ko lia. Au sale l'autre, tu fous rien là-bas. Tu fous rien là-bas en Europe. Bokazo batumsusu ba lukabaza nango yo zanango mais tu fous rien. Ça fait honte na bat bakumi ça fait honte. Ça fait honte. Parce que ce que décidé que non, tu fais quelque chose de ta vie. Tu fais quelque chose, attaque ou tout cas qui chroniqueuse. Au sali quelque chose, moi, ya kafu, batuboya, bako acclamer, ou babi tout le maboko. Malgré tout, tu as un rando, mais batuboya, penza bako acclamer. Mais toi, tu fous rien, tu es là, ça, là, l'auté. Donc, baninga bako liboso, leke tu es wana, azaki na simano. Donc, batuto, bazaki bami kala, non, le lo bako mi olekayo. Donc, élève a dépassé maître. Donc, élève, non, le loba comment dépasser au maîtresse na bango. Yom to entraîna bango na makambo, mais le loba bango comment les cailloux. Je sais pas, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Bateau tout yo entraîna, le loba les cailloux, le loba dépassé on a mon si côté mati. To chande ti ba sinta kapashi, ye wana boaka kapashi TV. To chande ti ba lekechu. Tena mabe di kanda ni muswamba ti lelo mais quand même on continue ça msani de son côté. Ba grâce temo bango yo ba bali. Ba Yvette Kalombo. Nebite yo mutu ba conseiller ndenge nini. Oyoka conseil na parti ni ya nzoto ponga mona pia conseil. Oyoka conseil na parti ni ya nzoto. Et ça la maté. Et ça la maraté. Mutayo kaka conseil parce que nengo zano finga batata bato finga mama batu banana ba imaka na kombo na yo fo luka nzambe senga nzambe pardon nzamba no sambela kapenza yo po pardon nzamba yo kango il faut que ndo luka bato yo finga ba limbisa yo ba libérer place bakanga yo parce que yo ndo zano zana kati bokanga mi penzo za emprisonné. Osa penza emprisonné. Comme tu es là. Tu es emprisonné. Tala baningo sala na bango. Lelo vi na bango échangea. Aujourd'hui, baza nenge mususu. Baza sous le même thé. Nde bazaki air bazaki na yo. Afi l'oreille. Il est stable. Aza na poto wana. Abo tabane ki toko dans le calme. Mais yo teka koyembe la mibali. Lelo yembeli mobali o mabe. Lobo yembela mobali na kuna mabe. Donc ozo changer bato yembela. Donc mibali on peut balinga bango yote bazo boya opende tina film mais tu continues toujours. Et ils ont raté Karine Mokondi changer vie now. Félicitations encore une fois de plus à toi Gloria Olangi. Donc quand au côté Allemagne na ke au côté France, au côté Londres, au côté partout kolinga. Félicitations aussi à toi Cynthia Wadol. Cynthia Wadol na ke quand nous mukanda 10 ans. Déjà makambo fongwami. Yango na vi ba se ka mutute ko négliger pe mutute parce que nanya ndima ki ke lelo ba Cynthia Wadol wana ba kokyo koma na ba niveau mona ba Karine Mokondi. To ba Gloria Olangi ba kokyo kota ba Allemagne. Ou soit ba leke chupe lelo ba kokyo leka ba niveau ba Karine Mokondi bazala na ngona kid. Via mutu ba chango pointé ba chango virgule parce que tu connais pas la fin, tu connais pas la suite.
oyebi suite to oyebi suka te donc kotiaka point na bavia bato te. Na préféré kutu Karine Mokonza Kim ki Karine Mokonza Poto. Karine Mokonza Poto aza zobaza bourrique. Voilà, merci beaucoup Nabino Toubatboulandi Biso. Donc, je crois que vous avez vraiment ébélé à Kolandanga, partout dans le monde, na Poto, na Kin, donc partout. Bolandinga, na Pessimino, merci. Continuez de vous abonner massivement sur Congo Source Télévision, Boza décidé. Boza décidé pour amener beaucoup de émissions, analyse à Boya Kitoko, garçon à Boy, donc beaucoup de sur Congo Source Télévision. Merci beaucoup na boss, je reste une bonne occasion et on a toujours à liboso à caméra. Donc ya Congo Source Télévision. Na pesi bambote na tonton Jules va depuis 0044 na moni bongo susu Marina Osumaka momi na peso bambote donc depuis place aux Ali na peso bambote. Je vois donc là aussi ba camarade na ngani surtout on nyoso bi ko za camarade na peso mbote. Boza tellement belé no kotan ba kombo na mino surtout te. Bino nyoso surtout o Monica za camarade na nga aya zo mbote na pesi. Natique Lyon à na Congo Source Télévision. Quant à moi, je vous dis bye bye, retrouvons au prochain numéro. Bisous.